bonsoir na balandi nyonso ya émission na nga polele na kati ya Inews TV. Merci pour na ba j'aime na bino, merci pour na fidélité, merci pour na confiance. On vous continue toujours au faire ça biso vraiment na kati ya chaîne na biso Inews TV vraiment. En tout cas na yebi ke bozaka décider biso pe dozaka décider parce que quand tout le monde a déjà ba commentaire na bino, tout le monde a ba j'aime na bino, tout le monde a ba partage na bo partager ba vidéo na biso pour tout et ça la biso vraiment wa okande na lo vraiment. Lelo toza awa pour na actualité et mataki ekitaki na stade de martyr et mataki ekitaki na album ya Cielo Scram kombe donc lelo na zana contre maître de la presse Isaac L et le monde ne to robeta masolo ya concert hérité Watanabe to robeta masolo ya album ya Cielo kombe to robeta masolo eza na actualité la rende to lo vraiment merci na yo mama Vicky par la carte de Dubaï, merci na la patronne d'écoute quelque part, merci aussi na Placide Luka derrière la caméra, merci na batutu bazo assister émission na la lelo na l'équipe maman na contre maître bonjour. Ouais, bonjour Mandala, donc bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure émission par comme on va parler. Mais puis qui nous a dit la première fois que na chaîne déjà na Roma on a parlé, mais tellement tous la gaba lo songo ba les premiers parce que songo mais moi on a été. Voilà, donc voilà, contre maître Yeyo, au bout déjà ça t'est en mode normal, quand on est tout le bar ça t'est en normal. Nous sommes tous à la mabo quand même. Ouais. Contre maître na concert ya Watanabe tout kota mama na masolo concert ya Wata. Na mona kiote na zala wana mais na mona kiote. Mais on a concert Wata na zala qui vraiment présent na concert Wata. Et avant tout ça sur la norme makamba Watanabe il faut pesa na mbote mingi. Bah bon séjour na kati ya Paris wana mo bon séjour mala i salon de bisomba somba les mystérieux na famille mobimba na Paris mais na mitosco boss azai na Paris ta na Marseille na sola ki na Tongo parce que nga Chancel Bemba de midi première fois na yo ka voyage Chancel Bemba de midi vous message ka et ça nga Chancel Bemba et na bisio avec contre maître boss na nga vraiment je mala isa isinga petit na nga ko banga te wana soli na Chancel Bemba de midi donc makamba mnene eza na ngo ya mona lo ba ke no photo ya ko sala vraiment émission na base donc na staff ya munene oyo tozo ko lengela milulu pe na espace oyo balobi espace ngita eza soirée bomoko na kati vraiment staff ma donc ngita je crois eza musika te eza na avenue Mbole immeuble Junior Malaïsa l'été biso surtout banakin bana ya agence de belles filles de beaux garçons vraiment l'été biso surtout tozala na soirée bomoko ya yemoko patron balobi patron Volado Olivada balobi awande vraiment na salon soirée soirée kozala au mona pizza biso ba non ke jogo makasi makata apesu ki au mona petit little boy au mona don dédié donc baza wana to kozala ensemble na bango vraiment l'été il y a janvier vraiment tout bien sibino surtout boya vraiment boya 12h de la soirée l'été pourquoi pas botia qui ont les premiers non les premiers to tiens les tobo kozala les premiers parce que to ngito la qui sa force na biso pour monique no boss Oliva da Volado il y a ngela qui s'appelle bana yolo ke no yepe ana force na yango aboy ke no a profiter soirée na eza les premiers et za atoli ça qui soirée pour bato pour les premiers non il y a alors ça ma soirée na l'été herbe aussi si fête na bino l'été sikoyo mikolo ba a vraiment na soirée bomoko okosati ma DJ makasi ba kobeta awa okosati ba patron ba kozala donc ba mbeya gradi ndombele mbeya ba kozala ba fondé du pouvoir ba kozala ba Mike Mosisi donc ba maître kasi ba kozala ba maître Axel ba kozala donc kozala ensemble biso surtout na soirée wana vraiment awa les deux à partir de 12h voilà mais pour le makambo autour bananga boye boboyi soirée na bino za les premiers décembre et le 1er janvier plutôt on a boboya batu baloba ke soirée tondaki pona soirée tondaki pona le premier que moi na wenge na concert le 25 décembre Héritier Watanabe na stade de Martyr pourquoi pas bo pesa qui est conseil à salango après le 25 ou avant le 25 non monique no concert Héritier Watanabe que je suis da féliciter vraiment place Zali na moni courage nae ndenge aliki na causer Martyr wana vraiment to monaki ba odile manzaka moi nzambe que je salue place Zali ba maître ninja et ba Pi Roger mon mboka Pi Roger na monaki ba ma présence c'est pas de belé na pesi mbote na vie na papi kako le sebondo ba mère vie na famille mobimba maman ligne d'énergie na bana na biso bazala palais et au monique no conseil Héritier Watanabe baissé le 25 décembre parce que Héritier Watanabe ça qui rendez-vous il faut kutana na bandeko na ye na bana na ye na baleki na ye na ba famille to ya le 25 na martyr on monique no na niveau déjà Héritier Watanabe beta qui martyr na vraiment ezaki ya makasi ezaki vraiment catastrophe et ça qui biso plaisir à trop comme on a Héritier Watanabe ninga jouer qui concert na mais au bo prometteur biso yango te sala match non mon biso to prometteur qui bat prometteur biso bo rejoindre stade wana bo déplacer yango maman eza slogan eza slogan na biso eza slogan Héritier bimisaki
bozaki na besoin héritier beta concert ndeni ya kobomaka batu to nene héritier beti concert plein ya ndenge na ye ya 2 ans de kilo ya 7 ans voilà moto tembe totori na etemba en tout cas azaki vraiment déterminé na concert na ye na la bete bo féliciter quand même héritier asali 7 ans de carrière oya lobaki yango ka batu tout bazolobela lelo mais wana eza ba windi bato bazolobaki concert héritier atana beleki bien te eza ba windi parce que héritier atana ba beti concert ne bien biso toyi na problème de toyi na posa ya koyemba yemba na public bimisa ba animateur bimisa ba chanteur ko déplacer yango habité eza slogan ndenge na biso vela biso aigle lobaki kino ako retourner martyr on appelle ako buka martyr ko bukana mais to monaki martyr bukani te bato bakufaki to mone ba mort voilà yelo biso mort non mais la question est-ce que biso to kendaki place wana po bato bakufa héritier atana ba beti concert ne pona ko apoyi to lobi na maloba ya aigle yango habité mais alobaki te ko boma batu alobaki ko boma batu te alobaki te ke no boya concert il y a des bords d'hommes na kati ya martyr alobaki le roi te parce que c'est na ngana dina mulasi wese c'est quoi tant c'est bana na niveau Belgique ayi makam na oloba on prend donc Florence est sous la mongala à Paris ayi makam na oloba biso tolobaki te no stade to buka stade to non et ya slogan moi na mboka nzo alobaki non akopusa yango apusi yango na ndenge nini c'est donc na ndenge ya stratégie musicale apusi yango na ndenge ya petit concert ana 7 ans de carrière ana 2 albums na marché azana masi singelte azana ni tibi moko ya chanson moko songo paraté azana ba album na oyo petit oyo sali ke aki obeta na stade de martyr oyebi combien de musiciens oyo tokotanga mpe baba grand na mboka na biso basala mpe makambo ebele me batika jamai oze martyr wana te sokopone parce ebele bafela biso na clan wenge d'abord biso héritier aza mwana liboso oyo aose pourquoi pas eloko eboya nyongo festation na Fabregas maestro parce que maestro abeti chéri qui m'a bonaki libanga boss na Jean Marie c'est le mystérieux ndaka na intro ka wana salinga bien na question pas fait la biso fali poupa na ki sudi banga boss ya boss na Jean Marie c'est le mystérieux de salinga quand même plaisir pourquoi pas Fabregas aya pourquoi pas des prix pour manias okende boye na génération wenge bino tout pour promettre biso ke borobeta mais on a bisu yo te to après wata faire école après faire école voilà il y a problème côté suffit ka beta concert na 2023 ba JDT bakoya ba la coste bakoya bato bakoya apusa mo pratique ndeko na héritier tana beleki ne abeta concert ne sans polémique sans problème on comprend monique no concert héritier tana na beta to festivité azak mobali to encourager ye héritier asala nene asali monde na ye Constantine osalaki na marquis ya wata ngai na mambetali sécurité na imère hérité wata tanga mataki na podium voilà na yo mona yo ouais fallait que no imère mona mboka héritier dans bezaki bien parce que avait na Alex Tima Washington na bi makamna oloba Sami po aux États-Unis motema mama biso Renat Tempoi ba bi makamna oloba imère artiste biso zaki bien parce que akotaki d'abord na nzembo ya ko glorifier nzambe na ye era glorifier nzambe na ye ailobi na batu boyebi pourquoi la koti na nzembo oyo eza parce que ville en Kinshasa mbula ezobeta grave mais na kamwe na Martin na moni mbula te je comprends le rwana et apêchement pesaki ya mbula ezalaki tomonaki akotaki era koti na trésor pour tout na terrain diable ye oban absence c'est non non et c'est quand le roi de forêt face de la terre biso to yebaki na ndeba na ba vele voilà ya wana lobi papa chéri le mec on tout boza na Martin et là justement na ndenge ya promotion ya artiste ça la promotion na to monaki ba artiste belé ba soutenir ki héritier tana to monaki vena biso ko follow bida saki vidéo to monaki ba vie belé ba postaki ba vie belé ba lobela ki concert donc voilà pour na biso papa kombe no ba bengi papa kombe muto abomi kombe wana c'est le scrabble héritier Martin na ye kota la concentration artiste biso zaki bien concentré to senga ite ke no ba mutu faya toto somba ba toto bwaka ba billet non ezaki ya mawa non bakosio asatanaki akota plein yende asatanaki te na plein o wana elekela ki na plein wana amona ke no voilà je suis héritier à Tanabi voilà je suis la Pulga voilà je suis Totorina voilà je suis dernier fils o a osé martyr yobi na bomo na martyr on ezataka te vena biso aigle abeta donc abeta martyr te mais atondisa martyr so abeta ngo déjà na lobi non atondisa eza ko beta musique te héritier siko atondisi martyr te mais abeti musique asali biso différence ya musique toyoki Bercy ya bwaki
toyoki bamise bayembi toyoki ye moko ayembi atie biso bamwene atie micro comprendre donc esalaki biso bien komona ke non héritier azalaki communiquer na bafantique c'est yango nazoloba mikolo ke non na feti oyo babengi yo eza na 3 personnes ok obukani te lipapa mpe ebungi te motu mpe akufi te na feti oyo bato bake ebele bato batoni me bato bakufi lipapa ebungi telefone ebungi osepena feti nini voilà mpe en plus feti naoya feti bino boloba makambo ya kotondisa ti natia on en est à feti voilà voilà mpe en plus fo yeba kino héritier akoti na parmi baoyo baleka na martyr oyo héritier abeta le verset nga beta piaka histoire mamoko mais histoire ale verset fo beta yango te histoire ale vene fo beta yango te chaque le 25 décembre on va raisonner concert héritier chaque le 30 juin on va raisonner concert à réconciliation wenge oui et ça va le wana. Donc c'est ça en plus concert héritier zaki na menace ya makambo belé il y a beaucoup de morts ya ba grand o ba kufi to moni mama biso tala mona kufi na ta o héritier za na concert kanda pasi wana za na to moni de kona biso non oui lo kufi na carnaval ta kufi ba ndenge na ye oui lo ba dia kufi na carnaval la wata ba promesse na ngote to moni wana za ba video ba YouTube po ba le ba lar na bango to moni de kona biso ya théâtre oui lo kufi to moni to kuni pa biso verkis on comprend biso tokende kosekuisa bato bakufaki na martyr esoko mpe lokwana héritier akende kosekuisa bato bakufi na martyr eza ochange nalobi boye voilà nalobi boye estce oyebi keno martyr bato bakufaki makambo le 25 oyo eza na succès oyo eza na top oyo eza na makambo oyo héritier piaka force héritier yango wana bosolola moni tuna nanu ye ata osho apamba beta nani papa wana utangi wana libandi wana papa nani bokechu utangi wana tuna eme ata terrain na biso ya kamina to terrain na biso ikankare abeta na musique ya Congo na musique ne Suède abeta loko moko te tika papa na c'est combattant tika biso na biboye ami lobelo libandi ne wana ami lobelo pe libumu na ekita tika beta bokechu wana masolo mwana lokola héritier o aza mwana na ye a osé martyr isiko yo mona o mabe o ba olosa ba video ya ba pia kala sasi bani tanke mwana wengi na batu o bazo condamner papa chéri bazo condamner ba grand ya clan wengi quoi o bazo condamner bon que non ba memeli héritier li babe donc ba bembe na ba video ba sele héritier ba encouragement wana ezalo ko ba de ba ténéré ye banano héritier sali pa mata 2 mois ou 6 mois il y a préparation à concert sali ka 1 mois pamba et son père le wana 2 mois bon to ba 2 mois pamba sali promotion 2 mois pamba a petit martyr na bato ba sali 6 mois nani wa préparer a préparer wata azaki na sentiment ya ndenge ni po sepesa ba na ebisio amonaki espace atali que notre triomphal bato bazo beta pe en plus héritier sali que no pesa bandeko bazoya sentiment ya kobeta martyr il faut pas déjà pesa ki non on m'a dit bolobi que no héritier beti piaka pourquoi pas FIFA gaza beta wa epela ndenge naye et comme ya tembe pourquoi pas depuis qu'il piaka tina pota yo beta pe ndenge naye bato bakoya ko beta pe ndenge na bango pourquoi pas 10e match acoustique félicitations pour Naoki Nzembo quand même bien Nzembo be le Gabonais Naoki générique na yepa bwaki susu boss na Junior Malaïsa no boss na nemo abete silas na yo moko lusinga téléphone bi contre na saika ya kinona tika ba onka na momu kusa ba générique wana ba kombo etambola kaka menga na ndenge ya Paris pour na mito na Marseille ya opé ma ba on a chassé bemba ensemble on comprend donc comment aza les mystérieux azate me ba obunda kana lilingi na ye na kombo na ye donc félicitations à 10e match pour na bato ba lo ba fiti Tant que yo journaliste ondimi yango voilà et tant que yo journaliste et tant que yo maman journaliste ondimi yango bisope bana wenge to ndimi yango to ndima héritier na héritier a osé et si li ba o ba lo ba na maman ba kende ba loba ba continuer et tali biso nini héritier pe ba tembe pe makasi te musique ndi yango wana wata trop si na ebisio musique ndi yango wana eloro nini maloba zo rattraper à partir ya ba détermination na ye boye abeti marti to abeti marti te aloba ki abeti marti to abeti marti te bien qu'il abeti voilà kozela ki yango te mais na bibo zela nini bozela bato bakufa non mais na biboye bozela bato bakufa mais siko nini te marti ba ko déplacer ka yango te
viens à biso faire rigolo appel au bic non à quoi beta marty x3 viens à biso fali ba redémarrer au moins chaque bato bazana si et a slogan na ye to kolongo la slogan ya mutu te pe artiste alobaki yango parce que asataki que comment il est capable de faire ça et a osé à sali yango maman botala des albums ya pamba 2 mois ya ko préparer concert. Et ça rappelle quoi na mais après tu as pas encourager ya ko préparer concert o abiso nani mwana abiso nani o bébé Tchanda ba ça ka fierté à stade à l'époque bébé Tchanda boko paraître bébé Tchanda bimisa ah bébé Rico ba tout ba pakola bébé Rico la Kinshasa pourquoi pas wata oh pas mais wata na bi est-ce que wata za muto ba bébé concert wata ezaki concert mo yaka propre zonga pe propre nengo yaki nga preuve aneki na kina lipapa o nazoki pe ka propre. Et ce qu'on parle quoi na concert wa tezaki no teke na kena t-shirt mais naza na t-shirt na ça défaut ça que no porte en plus c'est la chasse tozaki wata ba fungole tous les portes à martyr mais balobi babi ba fungola ki touté parce que porte on panza ponga bi ba bandia ko benga na bisio ngamo na misu mais en plus côté organisation to poser le mot voilà olobi côté organisation pe oh ezaki bien sécurité la biso mabe na bango ba kufeli $50 bazwaki sécurité bena ko bakomi ko benga na batu bakomi ko benga na batu voilà oh au moins ce trucage côté outil est-ce que artiste auto de c'est mal organisé est-ce que oyebi que non est-ce que oyebi que no bambila mboka na biso to ko na bango te merci beaucoup papa Carl Lewis district ya Funa vraiment ezala maboko na ezala kimia. Merci na papa biso général Kasongo. Merci aussi à maître au monde va mettre ninja, au monde va mettre casse, au monde va mettre na biso mettre on a ba bengi mettre belge. Et on moni boss na joma ça biso. On la pas agence na ko mettre ninja o la makambuta ki na ki Belgique il y a 10 jours pour avoir formation rapide zonga. Et on moni boss joma ça peut aller à super va mettre casse, il y a Yus Kabak qui Paris parce que faut na pas que car sécuriser la chasser Bemba donc au monde qui vraiment au boupé à grâce côté sécurité pour ngana ko bakeno zaki un peu mal organisé parce que ba no benga na batu moi ko benga na batu voilà et bela bazo pour ko benga na batu et bien ça va pas mi babi concert est annulé voilà tout c'est là mais comment on a hérité à sali mama non wana eza bato ya ba fiti ya ba fiti biso to ko boya ngote ba fiti bato asali makambo wana Sabina filé na concert pardon ko nani wana zaiko na marti kuna bina filé présence na ye nani mama otanga na komba muto mama il y a des parmi bato baby c'est concert c'est vérité parmi bato baby c'est concert na tina kia yo lobi soit disant obela na lobi boye non plein ezakité mais plein ezaki ya niveau wata na lobi boye ayiko sala nini ya lobi azobela il faut faire na ndako bato bazaki na succès na invité héritier petit na biso mo otami kili eza gali petit na biso mo yemba na otami eza gali ezali samarino reprendre bato bazaki belé mais yete oh bona invité babo na bibo ayaki aza invité wata mais fan ne boya ki ye lokola ya boya ba fan pe ba boya ki ye on m'a dit ba fan ba basala ki héritier ndo kakuna na ebi bozo tuna batuna nini na martyr bato ke tuna nini ngai na age na ngala ke uzala problème love on m'a dit ya fou yo ba to na ba problème love fo me te ngana na ngoti to beta no masolo ya papa Poutine c'est le scram tata ma passa papa Poutine album ne kombe na ebisio te c'est le scram va ndé avec des félicitations parce que na ba TikTok ya bato na mona vraiment que no inondé ya kosakana te et lo salinga pe bien comme on a que c'est le scram on a compris que no c'est le scram il faut za guerre na bandeke ka bongo ama kasa bo bandeke oh ya comme on sa guerre na bandeke azo bo bandeke bikolo makasi c'est le mikolo ko mama atokisa ki ngoti na ebisio kombe za mama na générique façon beteli yango te c'est le scram vraiment félicitations papa est-ce que bonima qui est robeta non nga dans la moni la titre de kombe na moni conception clip na moni nga babomi kombe bakangie basinga batali na listo suka batie na maya moto babimisi bino mo tant que bana wenge non Poutine alobaki azo bimisi ya single tanga alobaki o sala ngo bobanga ete c'est le scram to banga ngo parce que ye to benga papa mapasa non wana eza ba fanatique ya ye na biso ba petit na wenge c'est le scam masila te preuve vaneke kombe yango zo beta yoka son yoka son o sentiment que non afrobeat wana ndenge beti c'est le scam vraiment félicitations papa Poutine vraiment vie na nemo abete
na komela ki yo pour le pona ki on peut s'en adresse à otala yo vie pour na festo bimisi gérer qui n'est bien. Donc moi je les félicite. Place à Zali vraiment au coup de chapeau na vraiment. Donc voilà. Pourquoi me donne un souk à émission à biso quelques dédicaces na ba pour la liste des papes. Et Mikolo Teresa un peu moins glissante pour na ba dédicace au moment qui toujours atamé 2023 et 2023 donc on t'appelle ba Maramsou. Donc pour l'année quand on touche toi on a biso ba internautes surtout vraiment partout dans le monde vraiment pas pour l'année bino n'a pas contre maître et Mikolo yo donc au moment qui non nazana na boss ya makasi on a isa bino na boss wa kabila ngambongo satala et ba boss journée na kati ya Paris wana vraiment boss na ngajio mala isa les mystérieux on t'a sali qui na yo vraiment voyage chasser be manenge za la kaka et merci vraiment ba fan nga o balinganga partout dans le monde merci na espace ngita et o ezali salon swaki na kati ya yolo na veni mbole na immeuble junior mala isa c'est presque mwenza wana ba coiffeur na biso kitoko bazar ba pesa biso Enoch mais azarane jogo mais na componente pourquoi katarasuki au monde a don dédié à zawana au monde a lili boy azana papa na soirée zawana bébé asikane na yebi kombote au monde va mettre kasi bazawana va mettre accent bazawana yemoko patron yeba bien que PDG na ndenge na yeba lobi que non Volador Oliva vraiment merci vraiment pour la soirée à l'aider le 2 janvier wana to kozala wana merci na masa nga shodan ya bat show na peso be mote mbeya gradine nombele na peso mote bureau tout ya vraiment ya junior mala isa boss na nga vraiment na peso mote place Rosali merci aussi à na yo nengo ya mara na émission merci na platine derrière la caméra balobi ya luka stratégie ba na onka pour image ça va bien merci vraiment na yo et merci vraiment ba tout et chaîne vraiment merci na bino merci à toi Isaac mais miko pe na mo pesa miko na mo pesa pe numéro de téléphone pour on m'appelle il y a 2023 Ekota numéro à 2000 donc m'appelle à 2023 Bokota numéro de téléphone les ali plus 243 84 41 57 134 plus 243 84 41 57 134 pour ma remarque na bino je suis vraiment là 2023 on a besoin vraiment de pouvoir ma cam c'est ça condoléances na famille vraiment balbi nanga wilki vraiment le qui va perdre vraiment mon quoi cher na famille vraiment c'est ça condoléances na yo et en plus joyeux anniversaire à toi madame Joyce depuis Perlane maman pasteur vraiment ya fondation KMC vraiment joyeux anniversaire à toi la patronne Joyce merci beaucoup maman Isaac Bongo, Isaac, elle contre-maître de la presse. Bisomo toki Isaac vraiment ndenge a paloli, Isaac ndenge a lobel tant que moi na wenge via concert ya wata ndenge et c'est pas ça qui donc bisomo boki vraiment ndenge a lobi vraiment rien à dire na pesika ba merci pas ba tout ba la vraiment de partout, ba to vraiment ba zorata na bango ba disposer vraiment ba to la vraiment de début jusqu'à la fin. Dans la lova bino trop, la lova bino vraiment trop, merci na la grande chérie Vicky Sifa, année à moi aussi là, 2023 bientôt Toto Kota déjà la grande Vicky Sifa, bah gros bisous, merci na. Il faut pas qu'il ait un petit nanga makas MHD. MHD, TOPSOP, bah merci aussi à Patile, mon père à Bapété, merci na copine chérie Nancy Tito qu'on a quatre RMR, on a mis la capella, Nancy à Serva, merci aussi na. Vous êtes tellement ébélé, comme échapper, vous comprenez vraiment. Na linga bino tout cas la pesi bino nyonso tout ba bonne année 2023 cette année.